Ali Maimona mama Ali Maimona am social Ali Maimona mwana nzambe Ali Maimona mama Ali Maimona am social Ali Maimona. Week-end est là, mon amabota na bino baye bozwami partout dans le monde entier. Au bozu li baku vraiment ya kolta la biso lelo samedi. Samedi à lelo vraiment na tombeli yango na balandi nyonso o ba mesana kolanda ka biso chaque vraiment comment na wana mbangu na moni vraiment yemoko Feli bakola vraiment bon week-end à toi mon oncle. Na moni lisusu Feli Tongonda na kati ya Paris vraiment papa bon week-end à toi. Week-end est là mon abino nyonso lelo vraiment à la coutumier la Benjamin de la presse manela ici na sepeli koyambela bino lelo mwana mboka ndeko Roger aza molobeli ya groupe maison mère ya phénomène ngama Weranson ye mutu tokobeta na yemo masolo ebeli à ce qui concerne le groupe maison mère pour yende molobeli yende mobundeli ya maison mère. Vraiment mon invité déjà là à qui je souhaite déjà bon week-end. Ouais, merci ma sœur, donc merci mon pandi sango mbote la ba eban sope bazuli baku ya bolandi mwana mboka Roger lelo na kati ya manaka mai poto ka tomeka ko solo la Masolonio Sotali, moi Mboka Weranson. Merci beaucoup de Kopi Roger. Comprenez que y a un professeur Yalinga, le lor autant qui s'habille sur moi Mangala, Moussou pour Ebimake pas Nayoana, Moussou et les Karamo. De Kopi Roger, to Yambio, le lot se pele Koyambayo, parce que nous avons lobel pendé à maison mère. Donc, comment Nayo, et ça n'a pas directive directe à maison mère au Kopé Sabiso. Un phénomène Ngia Mamakanda Weranson, Namabele. Retour à phénomène et les Kandeni. Est-ce que tu es au fanda? Problème exact. Donc on est na utolo bakarake o pese la biso mo muke na ministre o Igwe azana mabele. Ouais donc merci ma sœur. Bon week-end na ba téléspectateurs nous sommes à la biso. Donc na mitoto solo la pour répondre normalement la question. Na mitoto solo la le roi de la forêt Igwe Weranson aza de retour déjà na mabele, azana kata Kinshasa après 3 semaines à Paris. Weranson sigo azana biso dans la Kinshasa donc déjà tout koba. Sur 3 semaines à Kinshasa, ils allaient qui voyage à Paris, pardon, ils allaient qui voyage à musique, tout bien voyage de mon cas personnel, bien qui côté la famille. Ben, ils allaient qui voyage à musique parce que le roi de la forêt a Kende d'abord qu'on continue dans le clip. Ils ont un clip à Banzembo Logo la 120 giga Jean-Marc Abounda. Ils ont un clip à Banzembo Logo la Balokoso, Banzembo Moussou Peo à Sala à Emana Wilo Longomba. Le roi de la forêt a Kendaki juste Segara. Pour continuer à clip pour la paix, à Kendaki pour reformer coffret pour calamité à Toyamba coffret. Il y a album 7 jours de la semaine, donc clip pignon sur l'intégralité et bima. Il y a au moins le roi de la forêt Kendaki aussi ça m'embouana. Le roi de la forêt Weranson a zappé ambassadeur et à Croix-Rouge. Donc à Kendaki juste pour na sommet mouné nezaki na Genève na matali Croix-Rouge qu'on a na Genève. Puis le roi de la forêt à Kenda, il peut signer quelques contrats au Italika Bonheur, il y a Wenge Musique à Maison Mère. C'est quoi pour 7 jours de la semaine? Vraiment, merci pour l'explication. Oh, le PCB, c'était pour 7 jours de la semaine. 7 jours de la semaine, et Betty. N'est-ce pas qui Igwe, mais comme on a été pour moi, on monte au manette, ils ont alloué tout cas à Simba qui 7 jours de la semaine, la générique. Est-ce que nous avons assuré que le reste est Itikali au Igwe, c'est la bisouana. Trop à satisfaire. Voilà, donc on a habité sur mon côté à la boîte, ou bien tout côté à la bistrot, mais comme on a eu, on a parlé trop couvent. Donc, mais un mouvement, on a Kinshasa, on a 7 jours de la semaine, et là, on a générique. Et ça, on a un clip belé. Toyebi chéri danser. Et ça, ce qui 3 ou 4 tolandarango. Voir même na ba trace peso beta. Mais na lobby na ndenge penda igwa bepo. Tout 7 jours à même biso pendenge mususu. Ndenge penda igwa me maraté. Ya na bi ke ba nzembo belé na succès. Et ya ba nzembo logo la ba lokoso. Ya na succès. Ba nzembo logo la ba 520 giga. Ya na succès. Et ya ba nzembo logo la ba eboka ba ngala. Oya biso bi ba ngala eboka. Ils ont un succès. Et donc, ils ont ce qu'on a dit, moment, bah chéri, bah linga, trop. Na regretté ou tout retard, bah chéri, bah qui a belé donc on a fait bon, on a tourné mission, bah c'est ah puis Roger. En émission non, est-ce que bon tiens, Nzembo ya PDG Ali Maimona, on a dit oh. Mais ça Nzembo na gâté album, abi biso to les langues fort, bah chéri, bah biso ouais raouyé, Nzembo na. Et ça la biso bah chair de poule, Nzembo na. Attends, ça y a un problème là, m'bal na yo.
mbala moko ozwi kimia donc bachéri balela nzembo ya PDG Ali Maimona rumba moko bien rumba moko oyo mpenzaki na bafete ezangaka te donc banzembo eza ebele oyo ke eza un succès na kati ya album 7 jours de la semaine. Merci beaucoup. Nous soulignons moi Moukié Nanzembo de copie Roja Outu Kolobaya PDG Ali Maimona. C'est pas parce qu'il y a papa nangai mais c'est parce que Elo Koso est bien te féliciter en gros. Vraiment oui, nana kuti. Bon nanda kuti. OK. Bon nanda kutala kaka donc le numéro 1 papa social papa mo mutema malamu le PDG Ali Maimona oh ba obenga mikolo futur député. Oh. Donc na rappelle sur la fondation Ali Maimona na yoka ki yango eza ko aider ba chege eza ko aider ba pauvre ba azo sala ba action minene na yebi ke ayaki asaki ba action bele tango za na Kinshasa na sangwa PDG Ali Maimona aza muto soutenir bato boende Congo za na besoin na bango toujours au service de la nation soki le PDG Ali Maimona vraiment alobi vraiment que non a postulé na bisio eza utu ke ausane utata campagne électorale depo niveau bato barouwelela voter na bisio non ba vota mutu boete o mona yango moni PDG Ali Maimona vraiment ya mama pichuna donc na pese ba mote belé vraiment nzembo wana na bisio ça na miko mango amen o mona ka batu tunde ba ko mara paniquer wana parce que ça na maloba mo ça na kati wana côté mo be wera sona lobelo lilo mo bo abi nzeta lipela moke na miso o mona ka moke na miso mais pendant au quatre nzete wana makambo lichete monaka elobana ontese elobiawa j'étais maman na moto ekomi j'étais c'est que corps étranger kotikati ala salamo kili akabola te lisumu ya mokena ya monene na moto aibi mosolo na moto aibi bolingo epa ya nzambe dimension ya lisumu ndenge moko degré lokwa moke kosala kati ya liswa moto peut-être ya monene koki osala pete nzete lipela moke na miso mpona kokata oyo lichete monaka elobaka te. Vraiment, merci beaucoup pour la morceau. Il y a un kitoko ya PDG Ali Maimona. Vraiment, tikato lo barate. Misala na biso ele kaka mingi na maloba. Parce que koyo kanzembo ya PDG Ali Maimona. Vraiment, le phénomène a tapé à côté te. A lobby juste misala na ye. Donc, koyo ka banzembo mususu ya batu mususu ba yembeli oyo ka chéri tia boy, chéri sala boy. Eza selon ndenge mutu wana zalaka. Vraiment, PDG na nzembo na ye ba lobby ndenge ya zali na misala oyo salaka. Côté monsieur le roi de la forêt lobby boy. Nakati nzemba PDG Ali Maimona le roi de la foi lobby nazo tambola nazo nimba nazo ronfle nzela na bandoto nanga ozoko paraître facilement mais ayo soki omoningo fuka mokri ovamelinga kende soki omoningo gangi olobi au nom de Jésus. Est-ce que nakomi démon Ali Maimona? Est-ce que nakomi monguna papa pianga visa ya motema na yo nakota navanda nazwa ba séjour ozala identité circulation autorisée sans dérangement baja l'état motema Ali Maimona résidence nanga oyo kabina ke non wana sike za lokwa mama pichuna olela wana za sike mama pichuna mtalo ba makamba bongo côté monsieur le roi de la forêt na nzembo wana po ba chéri babina ngo baluka ba ba parole il faut te expliquer ma parole. Nanze mora PDG Ali Maimona le roi de la foi lobby mbwasoki azobima asuba kanzela nzela potangwa kozonga ya landa bilembo masuba na ye abunga nzela te mama okomi lokola bebe abunga nina mama na nzela yekoma loba te apesa adresse ndako na bango baya kotika yo bungi dressa motema nanga alakisa yo na television bongo na ya kozwa yo mama nanga bebe na ya zokonda na basusi Ali Maimona yo tiki motema nanga isole ngaya wana zolela PDG Maimona yo tiki bolingo nanga isole donc ba chéri balela surtout mikolo toi ba chéri balobi na Saint-Valentin nzembo mso ezate
Vraiment de plus Roger, merci pour l'anzembo kitoko, vraiment epé sa zou ate epé sa kanda te tondi mamutu na misala na ye o yazo sala. Mais koyoka yoko yemba ki ojoza mungongo a bien, er monzo bi m'appelle quoi phénomène. Pourquoi pas que un jour pe plus Roger pas simba pe lisango to ka pe plus Roger parole. Pour déjà sans instrument nini o sentir oza mon aligné chant. Puis Roger ozo mon lelo, yo côté porte-parole. Puis Roger aza chanteur. Ngana aza chanteur depuis 2000 ans. Nazara chef d'orchestre, c'est Opération Dragon de Werason. 2000-2009, nous avons transféré étant porte-parole. Donc, on a un chanteur d'abord. Avant d'être porte-parole, on a un chanteur. Il y a un moni, on a un mbakitoko, batubazo sepela. Même venant Alpha Mampouya, de Parigo à sepela. Trop c'est na oyemba. Venant Semi Manza de Parigo, le chancelier de Werason. On a un docteur Iggy Malongi. Na ba convert Moussa ba lelanga se na oyemba ndeti Rachel Gina la poétesse absanga mon mboka Roger mais pourquoi na album roya to roya pirote nga l'habité on les a vu le phénomène donc on va surpris dans le phénomène vraiment koyoka yo ozalaka chef d'orchestre ba transmettre ba transformer yo na porte-parole comme porte-parole wana parlons d'abord na métier wana ya porte-parole métier ya porte-parole lo et pas Puis Roger c'est un père de famille Puis Roger c'est un responsable dans la société modèle oyo pena porte-parole ndenge ezokende musala na bino ndenge ezokende la minute oyo donc Puis Roger place nini okoki kobongisa mwa mukie ouais porte-parole les musala comme tout métier hein. Les musala parce que porte-parole depuis Mokile Banda, il y a eu un porte-parole, Jésus-Christ de Nazareth, qui était le porte-parole de Dieu. O ayaki na liloba nzambe, ayela ki biso na mokile. Porte-parole, tout le monde a pasteur, tout le monde a sango, ba abbé, banani, baza ba porte-parole de Jésus. Bazo memela biso sango elamu. Tozali na ba moka. Moka nyo surtout porte-parole azala parce que c'est pas tout le monde a sa parole. Donc il faut qu'il y ait un porte-parole à Zala. Même le gouvernement, nous avons M. Lambert Mende qui est le porte-parole du gouvernement. Donc porte-parole est un métier noble. Mais malheureusement que l'élo et pas la de la musique, à travers la polémique. Pourquoi? Parce qu'on veut flatter nos leaders. Comment en place wana papa tantôt que nous progressivement koyoka ndeko Puis Roger porte-parole au PCB sur métier noble pardon comme métier noble nyonso musala nyonso toyebi que ezaka na structure nango ezala na organisation nango na vraiment la comité congolaise na Kinshasa na part ya porte-parole na part ba porte-parole structure na ba porte-parole ezako parce que toyeba te pour mutu nyonso alingami bimaka danger mais ko sunga biso oyebisa biso structure ya porte-parole ezala comment qui est vraiment vraiment comme le numéro 1 ou responsable ya ba porte-parole bureau nango sécurité nini nango nyon surtout mekatan koyeba. À l'époque ya ba King Tequila na ba Jean Gomer ba Kisinjora à l'époque on a eu structure comme Ipamco. Ipamco ezaki union de porte-parole de missions congolaises. Vous comprenez? Alors ezaki koba bien mais toi comment na nini? O ezaki ko chapeautango akomaki un peu négligent. Moto azaki na comité nango azaki akomaki négligent incapable même ya ko sala ba réunion ya ko réunir ba porte-parole pour que to meka un peu ko traiter ba dossier ba problème na biso alors yango monaki Puis Roger tant que la bouche autorisée nazwaki courage ya ko suspendre comité wana comité ozaki chapeauté par Roger Ngandou les Mosaka les Mbonzo les autres, j'avais suspendu, je l'ai suspendu. Na suspendu qui bango. Et parce que moi je suis le chef coutumier des porte-parole. Kolo Mabele. Vous comprenez? Nominé par Nani? Nommé par Dieu. Parce que nga porte-parole nangai exact que il y a au blague nga chanteur transféré en porte-parole. Donc na yebi musique, na art de parler, na yebi mamo na lobara. Preuve, je suis le seul porte-parole na Congo, na un diplôme d'excellence. Depuis le monde de porte-parole, Zala, il n'y a aucun porte-parole qui récompensé. Seulement moi, Puis Roger, récompensé par un club francophone universitaire. Donc, Mindele, Vandi Boye, na professeur IPC, je crois, ISP Gombe. Donc, Fanda,
bah nominé bateau bah bimi excellent dans le métier et j'ai un diplôme d'excellence. Donc c'est pour ça que quand j'ai eu ce pouvoir, il y a qu'à suspendre le comité qui chapeauté par Roger Ngandou, le Mosaka et le Mbonzola. Quand je l'ai suspendu, j'ai nommé monsieur, qui a encore le nom, Edo Sprite, porte-parole de monsieur Caligula, porte-parole de Karmapa. C'est lui qui est actuel président Yaipamco, Union des porte-parole des missions congolais. Donc c'est lui que j'ai nommé. Donc pour dire que nous avons une structure, tous en alisanga ou sans ça va porte-parole. Ce que yo ko porte-parole le quoi bango olongo li baninga bozo émerger pe bino nyonso na groupe mon côté. Bango bazana ba groupe na bango nde otu ko tanga ba. Wana za ma ba groupe na biso to wana za lisanga ya biso ba porte-parole. Lisanga ça bango ta chance est-ce que mutongo pe yo potie na minute oyo azo assumer vraiment ba responsabilité ndenge yo lingi po yo mutozo suspendre batu. Ndenge siko yo lingi yango ekumbela est-ce que ya za mesure ya osala. Malheureusement que ye pe sous mutongo na zo comprendre été j'ai banana noma eti le loka ko lobebele mais aucun réunion. Ata réunion mon na salité. Ya mo ni ngamoro na lingi na organiser ba élection. Ya ipamko na organiser bientôt là. Na si ça non ba programme on a ça nango. Na la élection et porte-parole, nous allons voter un responsable ou à la président va porte-parole surtout. Donc tout ça le comité mourra bien et Nassi presse vous allez toujours saisi. Ce que condition est à net pour yone mukolo idée yo mutu o vandisaka yo mutu nomaka. Ne ozolinga siko yo vandisa pour bazaki basala kité oyo potier pareillement. O siko yo zolingo bandela wana lisusu. Est-ce que batu ba peso sous confiance pour oyo mutu ye nae a salité. Yo pe lisusu ya lisusu kaka on a nomination to bandela ko nommer batu. O ya na élection pardon bo bandela ko popona. Ce que ba critère ya ba candidat ngo esengi faut za ndenge nini na batu ba ko ya pona ba postuler wana. Premièrement, il faut à la apte. Premièrement, il faut à la apte, courageux, il faut à la intelligent, sage, il faut que l'orchestre na bango et vibraka. On comprend. Barocho présent porte-parole, mais son orchestre na là. Quelque part aux anneaux na pouvoir. Donc il faut que na bino pe vibraka. On montre que aux anneaux. Donc, ça va porte-parole tout va langa. Bientôt, nous allons l'élection, elle va porter parole. Nous allons nommer président, on va voter. Président va porter parole, nous surtout dans Ipamco. Sur la relation, il y a plus Roger, il y a Moussou, porte-parole les années nini nani pendo penana pu Roger bazala pena pu Roger la pena te soka yoki amoni qui était savant pena so défendre musala na biso soka moni penda lobi a te o penda ifazala na ndenge ya polémique te na ndenge comme ça justement na ndenge kaka ya musala ya malamu ya osala parce que na bloc nyonso exceptionnel les alaka ta bango nyonso ba ko mate mais pu Roger ko zanga ta moko te o ka sala musala na ye o tout à moi mutema pu Roger akoma ka même place on ngana lingaka. En dehors, il y a biso maison, mais on a papé le prince, Sediko, Sankara de Kunta. Na libanda, na apprécié Edo Sprite. Edo, on a un nom qui on a apprécié parce que c'est quelqu'un qui est sage. Quand il parle à la télé, vraiment, vous allez remarquer que c'est un responsable. Ben, malheureusement, il n'est pas courageux. Parce que s'il était courageux, donc nous pouvons y avoir beaucoup de réunions. Parce que nous avons même siège. Siège en Obomona, Salo, tous en hôtel Marguerite. Et si on appelle ça même salle pour que la réunion soit là, mais jusque-là, nous avons organisé ta réunion Moroté. Merci Ndeko Roger. Et Motuna Nabiso ya Souka Nangambu ya Moussala no ya porte-parole. Nini Oyo Penda avantage, tout désavantage au Penda Ndeko Roger Zalaka. J'espère 20 ans dans métier. Il y a porte-parole. 10 ans. 10 ans. Je rectifie. Pendant 10 ans, so Vandi Penda Yomoko. Ota la penda avantage na ba désavantage nini oyo zo na musala na o pena so tali obi so na comment na likambo to na kuta na situation eza pour na musalo ya porte-parole so na koma boye eza pour na musalo ya porte-parole so ne ko pour ko pesa biso vraiment avantage na désavantage il y a 10 ans na ye ya porte-parole avantage eza koyebana na yebana mwa mingi na yebana pena mingi lelo pena so ba otanga bato ba yebana na RDC puis Roger pe mo na moka azali na yebana mingi avantage nazo diplôme d'excellence na nzela musala oyo voilà que nazo ba relation ebele na musala oyo désavantage araka koyeba nezangambo koye liboso na bando lela ngata mikate na nzela
liboso na ndo tambola ata makolo na tambola pe naza à l'aise na mata nanga wewa liboso naza à l'aise mais lelo ko yebana o na mata wewa ekomi ngambo na bamona nga na arrêt ngambo ndeti nga loka na voiture te donc sebe na temika na arrêt bafingi patron nanga babandi kofinga bino boka koloba na TV muta makolo pona nini na kotelema na arrêt te na mata na wewa Roger wewa kakoloba me wewa na lia na nzela bakangi photo o aliaki na nzela ko yebana eza ngambo yango moni tokomaka ekenge donc ndeti nga bosena lina bima funa batama na kwa na yebisa ta maître ninja bagelanga ta car wana wanini na nechelanga ta victoire bo tant tarsa okotaka ma otema di una ke kota mba tala pasi to kota nango donc vi na biso koma na kaka vi na nga kwa donc koma na kaka ko yeba neza pasi voilà. On a des avantages non il y a 10 ans oyo sali na maison même pe mutabela na famille te yo mutolié voilà maintenant c'est mutamekio bela na famille au lié yango wana donc des avantages. Merci beaucoup pour l'avantage. On a pas des avantages. Il y a des coupures Roger pendant 10 ans, il y a service, il y a porte-parole. Mais de regarder tous ceux qui moi le mang on a ngambu ya maison mère. Tout ça qui na lettre mon côté il y a to mutozwa qui yango ezala qui a demande il y a kozongi sa activité na Europe. Mais tout le monde qui yango ezala qui eza idée oyo ya producteur David Monceau. Mais selon idée na ye mutu oyo ye a capturé parmi les artistes congolais, c'est basé beaucoup plus sur le phénomène Ngamba. Igwe de la forêt, azala comme mon parrain, il y a Eloko wana. Et tant que moi nandako, et tant que pena monto ma solo. Eloko wana ezo bangisa moi mukete compte tenu de la réalité o ezana moi actuelle minute o na makamba na biso ya musique il banda ya mboka. Non ma chérie, vous devez savoir que Elone est si la raté. Atambula 40 jours et betaka et si la ka. Les camions se sont bandés le souka. C'est vrai que la compréhension et quota entre la diaspora, les artistes, musiciens. Bon, on va le dire que la musique est matin Poto, espace Schengen partout. Les musiciens peuvent dire oui. Pour la bola, mon boka Toyoki, tu forces te vendre. Mais une détente. Il est là 6 ans. 6 ans en oyo, musique ezobetate, culture na biso ekomi wapi. Lelo na bato babanda ko loba na musique congolaise ba komi ko loba. Na bato lobi to babanda ko banga ba artiste na biso, lelo ba komi ko telemela bango. Vous comprenez? Eza idée ya kala ya Werason. Le roi de la forêt qu'il faut tout ça la dialogue intermusicien. Donc dialogue entre ba diaspora na ba artiste musicien. Dialogue. Il y a aussi sa compréhension wana. Et là on est ba diaspora balingi et là on est pe ba mission balingi toyo kana toza bo moko toza bana tata moko maman moko RDC. Donc papa na biso za Congo, maman na biso za Congo. Donc to sil sano likambo yo tozonga bo moko nde tozalaki parce que le za manque à gagner la musique congolaise. Et ça peut manque à gagner ba ndeko na biso ba diaspora ba na poto. Tant musique est bête na poto bande on a besoin ba restaurant ba tekaka danger bande on a besoin ba service à sécurité bazora bango pour la musala mambe etambola bien mais lelo manque à gagner yango moni le roi de la forêt lo qu'il faut a la démarche moko ya okutana d'abord na ba collègue na ba artiste musicien malheureusement personne n'am papa mba oti ko kufa ba tulora ba King Kester bazate ba Pepe Kale ba kenda. Mais tout ça, on va confier le midi bazali nanu. Donc, Jean Goubal bazali, artiste belé baza, ya Nyonch, président Nyokalon bazali, président Werason a koki kokuta pena bango ensemble ba vendre ici idée, na ba producteur, ba mécène logo là ba PDG Ali Maïmona, ba mécène logo là ba Jean-Marc Aboun, ba mécène de musique congolaise au Bota Labiso. Nanzela pe a producteur David Monceau. Donc et le kwane salama. Et ça pena li kanso Werason azala na depuis kala. Voilà. Donc wana to tombelango déjà bonne chance to ebi ke ekosimba. To komi ko kita mo muke na suka ndoko projet le to komo noza mwana ya maison mère.
aux amants à la maison mère mais moi eloko moko to remarqué muke ba départ né na maison mère eze belé za orchestre monté na Congo awa so to bito simba biki na fait to banda ko tanga ba départ eleki maison mère ba départ eza ebelé na maison mère gloire à Dieu eza ke ba départ ngo pe ba to ngo pe ba bana ngo pe bazo kende pe ba produit finité bazo kende quand même na quelque chose au bazo battre pe génération na bango ça vous fait comment étant que moi na mboka o baza bana na bino mais eza pe na ba voisin mususu ba papa leki mususu ba s'intéresser na ba s'intéresser na bango lelo comme mususu pe ke ba créer polémique entre papa na bana non ba départ oui so botali nzete oyo botaba moma kitoko bambuma ngo pe kweyaka mususu asike botaka eza bongo wenge musique à maison mère eza équipe nationale ya musique à Congo vous comprenez na musique na équipe nationale Dieu merci Mbokani a gros empêchement mais Cédric Bakambo obeta vous comprenez Kebano a gros empêchement mais bon mon abina que non Yannick Bolassia obeta Chancel même a gros empêchement tout le monde a la room le Messi congolais muto a peut-être style on a Messi na Congo tout le monde a la room a obeta ba firmer Mumbele baza na ba obeta donc pendant le baké wenge musique à maison mère porte ya la zamba playa ezalaka grandement ouverte na muto ali ko kota pe na muto ali ko bima donc biso to bonde la mission te oh to bonde la mission to sombe la mission voiture pas zala non biso to le roi de la forêt peut s'ande a formandé mutu pas comme un responsable plus tard au grand jamais ouais rason a tiré sombe la mission voiture ou bien pese mbongo corrompre pas ya kota maison mère ezalate le roi de la forêt après ça rende mbongo après ça rende musala ezande tina bible balobaka ke ne siko pesa nga mbisi la kisanga ndenga koloba mbisi et pas ouais rason ezala bongo talaka ba combien d'artistes musiciens ba corrompa bango ba pesa bango mbongo pour que ba kota ba orchestre lelo carrière na bango bazap bino yo za mopanzi sango munene ya mindule banda benda tala depuis ba J3 ba Lacoste banani ba pesa ba la pour ba kota ba orchestre ba kota kawana na ba voiture ba Charlie Balaka Akima Wera ba pesa ka mbongo pas présent Kofi pour akota orchestre wana lelo carrière lelo bazap ba tonyo se tout wana de même pena bato peu bazo yo kate bazo trahir kaka pour la folar là msu ba koso voiture mutanga la ki voiture ye mo kazana muto makolo banda utanga na voiture ne na maison mère sombela reti lelo na changeati sur muto bongo a la ko voiture yo pokei mais biso na maison mère non mon a piroger boye lelo na muto makolo lelo na voiture te oui mais lobby koka moitié so moni na voiture na simbi kisite na musala o wera so na la kisanga musala kitoko na osalela ba fanatique wenge musique à maison mère ndo monaka bango bazora ba pambola biso et salaire to zo na wenge musique à maison mère ndo monaka ke ba pambola biso to ke na ngolati patron na biso tika poto mbala mo pa mbala to ke na ngola le 23 février to na Luanda to beta 2 semaines na Luanda. Si on est au bête à 2 semaines à Luanda, tant que tu as Alex Foumous, hymne national. Là, tu as nani Adolphe Tilamouina, Mouteba. Tant que tu as Grevi Fouti la Matita Liebo. Chic Bazola comportement. Ozonga ça va. Tant que tu as Bongo Sigoyo. Yo foya, so yo vraiment question tu répondre biso to songa lango j'espère qu'il cause la presque avant dernière question na biso donc puis aujourd'hui tu kotanga vraiment ba Diogo lobi que maison mère eza équipe nationale donc ebimisaka ba Diogo so to zongwe mususaza so ki to zongi na ngamba ba footballeur eza na footballeur mon côté alongwa l'équipe nationale to na équipe na ye afingi alobi nini majorité de monde na question ki mutu peut-être alongwa l'équipe nationale atiki balé avant. Mais on ne comprend pas na wenge maison mère ceux qui batu babimi ce sont des gens là comme impoli ya kofinga batu ya koloba n'importe quoi et ça tu ya quoi bino ne batu bo formera bango wadol ya renaissance ya biso renaissance to bimisié akena vite alobi ke biso renaissance to foot akete mais beti na biso saki 2 à 3 ans bozanga ka raison te engra bazala kaka na biso ke le monde oyo e ba engra ba kosila te wera sona se ayembango
mokili monde ya surprise mama ngai nayebaki te o baninga na kanisa bandeko nde banguna na ngai batielanga mitambu nzela nyonso baluka vi na nga ebeba likambo akokana esimbaka te toujours nzambe akosukisa o eleki na ngai werasone losambo na tata nzambe oyo ngai mosala papa ponelanga nde lifuta o maso bakoloba pamba o solo balonga biso te nyonso bakoloba pamba yawe azali mokonzi. Chers internautes de Allemand Congo TV, sur la Tiki Piroja Yemba, c'est juste pour vous faire montrer que jour où Rotikane Moussala qui porte parole, a remis musicien, vous à la surprise. Yahweh nakobanda nanga kaka kofuka melaka yo yondo combattre bine mignon soba kotele melaka ngangia mamona na yo donc on comprend que ba campagne ici la té au moment ba lukaka ba diminuer Werason au moment ba lukaka ba combattre Werason et ça des moments où Werason a commencé plus fort ça na kosi tuna ba de ba Christine Achela Bumbu Christine Achela oh mon Bumbu. Donc Bumbu pourquoi? Na biso dans la taille moko angélique. Donc Bumbu de taille. Donc ça Bumbu ngoto lo bela ngona ndenga mabe po comme mutala ta mabe Bumbu. Ataya bia bobengi Bumbu. Bakosi. Asa la mukie Bumbu so aussi c'est Bumbu ngo pena il faut mutaza nde nini. Bumbu na nzelo ya kitoko wana na isoro zo leka mutu to buka na kingo talai. Bana bandalo baleka ki babaki bana bandali bana ngaba bana boy baleka Bumbu te. Ndenge pena ni dango ndenge sa. Na beti Adidas talata ya Bumbu o sentime na que ça danger yali tala biso na kuna tola bana Bumbu so ki pena wana pena eza Bumbu po biso Bumbu te ya le Saint-Valentin au moins danger sert denda on comprend ouais on comprend Bumbu c'est internaute comprenant que ça s'engage que puis Roger yemo mutasali banini na ye ya Bumbu parce que ala Kinshasa Bumbu eza la ba qualification nyonso donc mutu na mutu ndenga ola muka ndenga osa la conception na ye ya Bumbu donc to comme vraiment na suka ndeko puis Roger tant que moi na mboka quelques mots pour na baye yo et pour petit programme il y a groupe parce que na minute le roi de la forêt ala déjà na mabelé j'espère que ba séance ça va répétition et zongi ba séance ça va production et zongi na minute au mouvement et comme na niveau nini et quelques remerciements na baye yo pour to compétent na suka en tout cas remerciement na ba fanatique a wenge musique maison mère nyonso oyo boyambaki patron na biso Werason kitoko ba remerciement na ba cadre nyonso tout ya Croix Rouge international Nengo Yambaki ambassadeur na bino Werason kitoko ba remerciement na PDG Ali Maimona fondation Ali Maimona fondation oyo ezoro sunga ba veuve ba orphelin ba chege ba demini nyonso surtout azotangisa bana classe PDG Ali Maimona fondation toujours likolo bana maison mère toujours même morale balobi to na système amutuka soki pine toboki to cha pina réserve toleka wenge équipe nationale on comprendre wenge musique à maison équipe nationale ya musique à Congo donc rien quoi message à souke zali bomoni esika cadre nde bato azo nanger eza hôtel Marguerite 5 étoiles de Kinshasa dans la kini hôtel à 5 étoiles ezara yango avec sincère mamba bien nde bomona jet d'eau mai direct kaka ai soga moi na yaka awa moi fraîcheur kitoko le 23 mars oyo le 23 mars eza spécial anniversaire ya Pi Roger moi na mboka donc eza date na na botama le 23 mars alors na ko fête moi munene awa barbecue munene rozala awa bantabe retumama bangombe bangulu pena donc barbecue batu bazo nanger oyena mbele okati mangulu odame batu ba whisky o melamande bomona ba play ba vandi wana le 23 mars et à la 10 ans de service à Pi Roger étant porte-parole et aux à la paix 21 ans de fidélité permet à Werason. Vous comprenez? Et à la 21 ans de fidélité à Werason à Pi Roger permet à Werason. N'a fait peu âge donc n'a eu un soutien n'a battu tout balinga Werason. Ma Claudine Kinois, Mami Loulendo na Strasbourg, Nelly Mosei, Nanaka Mandala Cléopâtre à Paris, Massalanga Arma Louvoiseau de Suisse-Irlande, Léona Lotakio, en tout cas Arma Louvoiseau de Suisse-Irlande. Merci na venanga John Mabaya, full boss. Merci na PDG Malou Mavoka, Israël référence.
PDG. Vraiment, non, c'est un soutien à Bino, surtout le 23 mars. Petite sœur propre, Gina Kiangala, Weston, maman à Jessica. Shell Dantsukula, maman à Josué. Ah, le balobi le 23 mars, c'est Goïnda. Mais déjà le 23 février, où il y a musique à maison, mais au Kende, Angola, Luanda. Tu à la côté, on a 2 semaines. Tu as après, tu as donc message à Wanara. Oh, toi, Lina Zopi Roger. Abengana 09 98 12 30 62. 09 98 12 30 62. Na petit Papi Kasereka, maître Papi Kasereka, hôtel Marguerite Bambo Teatro. Patrick Wata, Bambo Teatro. Christine Achela, Atuga Batutu, Bakadre Nyonso. Na petit peu maman so balali pongi mbote. Merci beaucoup. Batuna yo maman, ayo poni ki journaliste est au coca. Na pe na bise ba maman, abo poni hôtellerie, est-ce que bokoka ba yo na ba on na koki na kokite. Balali. Balali wao. Na bossa ni pété. Mon capitaine. Ouais, mon capitaine. Merci beaucoup de Gopi Roger. Vraiment, ton combine à souka, comme on dit toujours que les bonnes choses ne durent pas. Vraiment, ton chité na souka. Et toujours, je continuerai toujours à dire que je dis toujours merci, na confiance au bino bozo pesa biso. Hein, vraiment, là, je vois directement mon 2G, notre 2G, DG Firé. Donc, merci pour la confiance, merci pour la coaching. Et à lui-même, le papa de papa, na zongi na ngana ya ovanda po. Puis Roger qui a lobi singa mingi na dénoncé dans le mois ya ovanda. Vraiment, merci à vous, hein. Le PDG Ali Maïmona, Moutoumoko bien, Moutoumoko gentil. Donc, homme moko, donc, Nzambe fois sale la keka ya minene parce que misala na yende zo loba na place na ye. Donc, azam mutu oyo, il faut ya kokumisa, il faut ya féliciter. Bon, mais ça na mingi ko benga ye mikolo yo. Futur député parce que wana pa ma bonne na biso wana soué na biso tout le monde azana posa papa oyo akoma député parce que mutemo azana ngo na place on na zawana ana mutema kosunga bon comme de façon il bakuana et pesa mele j'espère qu'il pesa mele parce que la Bible nous dit le semeur sème la parole. Donc en tant que des humains, en tant que les enfants de Dieu, en tant que les créateurs de Jésus-Christ, tout c'est même à l'oba pona papa na biso il finira être un député. Tokanga pona si Sarah Liboki ole singa mosoni sheri ngai nayebi te nalie na soni po yeba kaka nalingaka yo mobala azalaka tonga mwasi azalaka singa po alanda yo blaga panga nazalaka mwasi ya lolendo uta nalinga yo lolendo na ngai esila lakisa ngai eteni moko ya nzoto nayebolingaka nga kolakisa nga mokongo te ezali sinya mabe na bolingo oyebina lela yo metiko nyokolonga PDG Ali Maïmona. Vraiment, nous arrivons vraiment à la fin. Je vous remercie. Na fidélité, l'amour, la confiance. Vraiment partout dans le monde entier. Hein, je vous souhaite vraiment de bons week-ends. Vraiment vos suggestions, vos remarques, vos souhaits. Rien que du travail. Ici, c'est du travail. Donc, tout est facile. Comme je salue déjà là mon caméraman Yannick Malga. Aussi héros de l'ombre, il y a Alma Congo TV et à vous tous ceux qui nous aimez et qui nous regardez partout dans le monde entier, restez toujours branchés sur Alma Congo TV, vous ne serez jamais dessus. Abonnez-vous massivement parce qu'ici il y a du show, il y a du travail, il y a vraiment de l'assurance de l'avenir. Bye bye, à la prochaine. Soyez le bienvenu.